Pardon, nous sommes au clip et ils ont vraiment mon boulot. Avec impact. Donc, dernière fois, tu as dit que qui ont monté mouvement, il faut chanter, il va monter mouvement. Avec impact. Tu es un pire Bakouba, c'est si la cala. Tu respectes ça? Tu es un pire Bakouba, c'est que Fanga ou Naboula en soutien. Tu faut monter mouvement. Avec impact. Tu as PV Wing, vous allez même podium. Bon, il y a un élément de tout. Avec impact. Il y a qui part, il y a conflit tout, ah, conflit de tout. Avec impact. Abengavier via Boyaroya. Abinanga zong selembo on a bien linga qui ça c'est aller-retour. Oui. Via Boyaka, mais la lemba qui était. Chaque matin na la mukaka avana salatu na pelisa katele nangae ba programme kitoko pona mboka chaque matin midi soir plus de 140 Africa plus de 143. Grande est notre joie de partager ces beaux moments de la télévision ensemble avec vous depuis Paris. Nous avons pris le courage de vous retrouver dans le cadre de votre émission avec Impact. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Je tenais comme ça à remercier la grande équipe technique que nous allons travailler ensemble avec eux. Merci comme ça à celui qu'on appelle Ali Sala, car c'est lui qui est en train de coordonner cette émission. Merci à vous, Ali Sala, les faiseurs des rois. Et nous pensons également à celui qu'on appelle Guilain Gantebe Guilain. Merci à vous, à la réalisation et à l'assistance des Roli Kiawa, donc Roli Kiawa des longues jambes. Merci à Serge, donc Serge Trixon Lukusa, qui est à l'assistance de la réalisation, de la coordination. Donc, il est à l'assistance de tous les techniciens de votre magazine que vous émettons avec Impact et bien sûr avec la présentation de Yo-Yo Casserole, votre humble serviteur, si vous voulez bien. Messieurs, dames, retour sur ce plateau, déjà pour vous annoncer que nous allons recevoir pour vous l'artiste et musicien Desouza Santou, donc Namongongo Yaban Gelou Desouza Santou, comme vous le savez bien, son parcours avec donc Empire Bakuba, donc si Photozonga, si ma avant Empire Bakuba, c'était dans Shock Star avec les Benyamabou et encore une fois des Nzaya Dio. Donc et sur ces plateaux, messieurs, dames, nous sommes avec votre artiste et musicien, mais beaucoup, et on va partager quand même quelques jeux de questions avec lui, et pourquoi pas vous avez déjà eu cette connaissance de savoir qu'il a déjà mis sur le marché le disque, la chanson qui est dédiée à notre chère première dame de la République démocratique du Congo, Maman Judith Samunoa, au nom de tout Luka. Merci encore une fois à tout le monde de partout que vous êtes. Je vous rappelle qu'il a retrouvé l'artiste et musicien Fabregas Maestro Mouyoulou. Donc c'est 31 août déjà. Fabregas sera de l'autre côté. Il y a Casino de Paris le 31 août avec tous les villageois et villageoises. Votre rendez-vous à ne pas manquer et à ne pas rater. Je vous rappelle que héritier Watanabe la Pulga Koza Nostra Totorina Yatembe 007, cet artiste et musicien, déjà il avait annoncé donc la salle scène musicale ici en France pour la date du 21 septembre. Rendez-vous de tous les spiritas et les mélomanes de la bonne musique. Retenez que l'artiste et musicien Patrick Beckham, donc il sera en Genève, à Suisse. Donc Patrick Beckham, ça sera le 12 octobre avec tous les chansons. Donc ces artistes et musiciens, ils seront présents pour Nako, CPLA. Ensemble, les côtés, il y a Suisse à Genève. Ferregola, l'artiste et musicien Ferregola, il a mis tout le monde d'accord, messieurs, dames. Ferregola, à la date déjà, donc depuis son retour, il était à Pullman pour nous recevoir des Galiators, des Gaulois et l'artiste et musicien a mis tout le monde d'accord, et surtout les festivals Ferregola, Congolais, Kinois, Yambi Yango, na motema moko. Je vous rappelle que l'artiste et musicien Fali Poupa Dicap, la merveille, après avoir bougé Lyon et puis Bordeaux, et l'artiste était
de l'autre côté, pardon, à Liège pour na compte ya festival Moko. Donc ça a été tout fait, tout flamme et retrouvé bien affilié. Donc bien affilié, il sera à Portugal, messieurs dames, dans le tout prochain mois, bien affilié avec tous ces artistes et musiciens. Merci encore une fois à toi, à vous, pardon, à Lissala, les coordonnateurs, et merci na Batunion Soho Bazui, Li Baku, Yako, Talabiso, partout qu'ils sont. Donc retour sur ces plateaux pour recevoir déjà l'artiste et musicien des Souza Santou qui va se produire ces 3, messieurs dames, pour le compte de Bana Yolo. Ça sera Bongo à Grigny. Donc sur ces plateaux, nous allons avoir cette opportunité, il y a redécortiquer donc Banzembo Oayemba, Nabartiste et musicien presque nyonso, il y a Congo. Des Souza Santou, dans mon Congo ya Bangelou. Bonjour et puis bienvenue à toi, à vous pardon dans votre impact. Bonjour, bonjour monsieur, merci beaucoup, bonjour. Ouais, j'espère qu'il y a annonce dans les bien. Bah, c'est l'événement mon corps. Si, donc le 3 na Grigny. Batubaya est belé, le 3 na Grigny. Bah, il y a terrain on a Grigny, netika viri chation na mopanzi à Grigny wana. Na beta on a déjà payé 2 ou 3 fois je crois, hein, ouais. Donc bah il y a belé le 3 et aux anamo il y a soirée ils a terrain. Ouais. Donc ils appellent au banda musique bah 16h déjà tout démarrer na bisoti borso. Système. Bon non on a le côté dans libanda. Tu peux na moulile koti to katarapo côté à côté bah mindele mo ba réclamation moulile koti son kende makasi traversera. Donc yango ils na moi vraiment za espace moi kitoko et ratarapete. Donc oya royate a oraté. Donc jour là peut-être kutana les 3 événements bana yolo baya boya ebele. Voilà. On est à Masolo et Zoya, et donc les le roi événement. C'est-à-dire, s'il faut le événement, événement au Salaki, ils ont bon à Genève. Oui. Côté Genève, vous avez na Genève. Oui. Na Betty na Genève. Liboso na Bruxelles avant Genève, c'est non, Genève Liboso. Oui. Après na outi na Genève et na Bruxelles, Bruxelles les alaki anniversaire ya maman Françoise. Mais tout ba non moko Genève ezaki. En tout cas Genève c'était très bien, c'était très bien. Merci. En tout cas, c'était très bien. Très bien, très bien. J'étais vraiment bien. J'étais bien, donc calme, quoi. Ils allaient très bien. Après, on a na Bruxelles, qui anniversaire. Il y a maman Françoise, moi, à Dallas, à Bruxelles, maman Konzi. À mon anniversaire, il fallait que Zala Mongongo Elengi. Na Beta Iguna. Et puis, je suis préparé événement les 3. C'est pour bientôt, là, bientôt. Hein. Oui. Mais Mongongo Elengi, est-ce que le roi slogan, pas des choses? Mongongo Elengi. Bon, Batumi, Mongongo Elengi. Bon, effectivement, puis Mongongo Elengi. Ceux qui ont vendu Yoki, ils ont Mongongo Elengi. Ils ont Mongongo Elengi. Et ça, ils sont mais ça de l'ambiance. C'est vrai. Les sous à santé. Ngai na bonde la kae, ngai na bonde la kae, chérie na ngai. Soki na sali mabe, na senga kaboli misipo pardon ezalaka nango fele. Soki tango ya kofukama na fukamaka liboso na kitisa mpepo na ngai. Oya fukamela nanu mwasi te ya sote Bible. Na parlé balozong si aloba. Afukamaka titre ezali titre ezana marché yango itoko bima titre nango afukamaka. Donc oya fukamela na mwasi te aloba. Okay. Tout le monde a foukamela moi c'est le président de la République. Ba foukamela ba mère. OK. Même pour foukamela mère. Danger. La circonstance. Ceux qui heureusement pour ezala na moi tapis pour ceux qui na béton de ma bolongo comme mwindo. Gino a la raison, Gino a BCBG. Danger. Moi si il pas la boutou. Ah danger. Au moté Alissa là heureusement foukamela deuxième dan. Danger. Ma mère minto. Afuka na tembe. Ah bon? Ah oui. Au moins que bah comme na d'éléphant toi. Bah on déjà pépélé. Bon siko compter au fugama. Donc fugami ali boso pas fugami ami balé. Danger. OK. Voilà. Allez ça là. OK, ça fait quand même plaisir. Les sous à santou. Expliquez nous biso yolongo idéologie yolongo ezana ndeni. Banani ba vers yo ba producteur, soit des initiatives ya bana yolo, soit des idéologies ya yomoko au penser na mabele.
Non, eza association Debout Yolo. Oyo nga naza pe membre te ba yaki to solo na ba mista parce que c'est la famille hein parce que nga pe na mona Yolo ba organiser pe bana Yolo. Bega tango bi mamba ali fala fuka mela mer, bega fuka mer tena ba boko na likolo. Danger. Singa salaka. Donc les associations à bana Yolo ba salaka fête wana chaque année. Alors souvent bon moto ko sepelisa bango ndenge bon balinga ezanga. Alors yambalo pe toujours zanga mais na zapena na uzanga mokote. Oui. Na yo ba chichoter tonton la ya Rosala. Ba lokala mwana biso tonton la ya yaki. En tout cas na osepela mata na podium po batu pe ba mona ye. Ouais. Donc et puis Juna Jana na papa na maître Gims, grand-père Bozi Boziana pe azana ki nazo ya, je crois que comme la semaine prochaine à Rosana biso et puis bon baroya même petit langa et boaloté. Oui. Et boaloté wona ngamum na invité. Mais c'est 10 ans. Na be ngolo mais c'est 10 ans. Mais c'est 10 ans Rosala. Wona ngam na invité. À Rosana biso et boaloté. Vous appelez la fête, ils appellent la fête. Donc l'air mo na tike kutu bat musuba yemba nano. Donc le cas bat bazele belé ben invité ba bazela ba invité surprise ali. Bat ba ya ebele ba ko sepela. Siko idango ya ndeni ni boy excusez nga to rozo nga mwa muki. Ouais. Ya ga na ndenge bien que maramango Cécile lelo donc tumbola batute, tumbola potate. Ya ga tango mambu ya ba phénomène combatté yaki nde yaki na idée oyo sangisaka bana Yolo na ba terrain. Soit dans la période où il a été, Nami Kili, ou bien il y a un déni en fait. Non, mais biso, malgré ma combattant Zalaki, il y a un robeta na yo. Un robeta nanga, et puis la fête ya bana Yolo et Zalarango. Parce que l'année passée, Zalaki na Grand Noisy, Salamouné ne wana bas 600 personnes comme ça, ngakam na betaki vraiment, ils ont plein à craquer. Ok. Plein à craquer, il y avait même plus de place. Donc, Mbalo, on est tous en espace à Libanda, donc, moi, ils ont option en zoto. Batouba est belé, bastan de Gozala, Kolia, Komela, Kitoko, donc, vraiment, ça est bien. Événement, moura bien. Et ça, pour na bana yolote, c'est pour tout le monde, tous en a été. Donc, Baoya est belé, na bengi bana Njili, na bengi bana Masina, na bengi bana Bandal, na bengi Tambo, partout, qui ça, mobimba, tous en a Paris. Boya to kuta na biso jour wana to sepel na biso bon ngana oyemba kaka na o sepel sabino wana cop na ngai donc boya boya nzembo bolingi boyemba na oyemba na ngai mais jour wana na robeta pe afuka maka. Ok. Na robeta pe na robeta pe afuka maka boya ebele donc jour là ba oyoka pe kimbiolongo na robeta pe kimbiolongo ça ba titre moko non kimbiolongo danger comme kimbiolongo quelle inspiration danger donc kasi nazo ba pasi na bisote passe na ezani ya mibali ezani faut moi qui mbiolongo échafaudage excusez-moi tout à l'heure na mona gobe na ngadiadia système va dire rien donc échafaudage misala poto ya rapasi oui faut le mo ko mela ba kisha bokoko pona nzoto ezonga polo biso ke musala c'est ça tout à fait. Bon, donc on a annoncé biso au Betaki Salle Moko, il y a 600 personnes. Ouais. On a été passé et puis ça a été l'année passée si je comprends bien. Ouais, c'était plein à craquer. Est-ce que ça suffit pour des sous à la succès ça là, Nathan Lozanango en tant qu'un grand il y a musique congolaise. 600 personnes pour toi, c'est bon déjà parce que les lomoni bagène ben na mama barena, na ndenga mabete fo, to tonga bangote meto solo là. Et les kanango batu ba mona les jeunes baye na makamba barena ba scène musicale yé ba makam loko là ba par exemple ba casino de Paris et dans le 1500 2000 personnes place assise quoi. Et aujourd'hui toi tu en tant que star musicien mboka na biso ya munene tu gères ça comment au Betali solo à 600 personnes et puis tu parles là-haut tu vois que les agis plein à craquer ba baye belé. Oui so na bez agis plein parce que salon les amunene ba dosu ba kota yité. Bon, basalo mythique à minene wana eyaka nango bazaka nango précédé. Ouais na ko iko sala théâtre te ka ke non na robeta na go beta na ngapi ata deux personnes ba na betika mais ils a bongoté ils en tango nango
et aux anam kolomoko to la mukaboye histoire vandi ba publicité bandi de sous abeti pe na salle wana ya bosi na beta jana cabaret sauvage Redi pas obeta na cabaret na oui na cabaret sauvage ko Redi azobeta na bosi na sommaire retrouver l'artiste et musicien Bailo Canto donc avec orchestre la Casa do Canto ici à Paris messieurs dames cabaret sauvage dans les tout prochains mois. Merci à vous, Bailo Canto. Oui, Cabaret Sauvage, na beta en 2003, na beta Cabaret Sauvage. Donc, ekoya nango, au moni kobeta na basal wana minene wana ba arena wana ndenge utu funga wana ezali loko ba préparer ngo. Et puis, il y a un moment nango. Et puis, il faut que la pena ba période dans la pena pour sentir que au kangi pena terrain à niveau au saranate. Au moins tant que ni na album nanga les ambassadeurs et bimaki. Moto ezagi nango na très bel album. Donc les wana sugi arena là na ko beta arena. Très bel album. Mais na minute yo na ko sala aventure wana te. Na beta pour na beta te. Pour ça wana pour beta ngo faut tourner sango. Donc ekoya. Voilà. Non to confidé toilette. Alors, dans les ambassadeurs, place aux autres chances de Royemana Mistoula, c'est ça? Voilà, après. Après ambassadeur, tu es au sala. Moi, featuring na Toula. Oui. Et puis Redia Missi. Et puis Redia Missi, Blaise Boula. Blaise Boula, ingénieur. Na sali moi featuring na Batubele. Là maintenant bientôt pe na ko annoncer featuring moi na Ezoya. Mais to bimisana no o ezali. Nazoya na yeko lio bien. Yepsana biso pardon. Ma featuring au réalisateur Redia Missi, ingénieur Blaise Boula Selebou, Mistoula une grande dame n'appelle Siembote. C'est quoi son retour en fait? Non mais dans ce moment et l'autre ça il a mis tout la peine Simbaki. Oui. Et Betsabiso. Betsabiso va concert rebellé. Oui oui c'est ça. Vous comprenez? Eh bon, na redi a Messi to betaki mokili yoka ndenge yokelaki mais nda Blaise Boula et l'autre ça ginde to sali clip nango na muti. To sali clip nango te yango pezana no mais to ça clip nango. Bon et ça là que tango to sisi Blaise Azongi qui ça. Ça fait plus de 3 ans depuis que vous avez. Oui, Blaise Azongi qui ça et ça là que ba contre-temps pour te tourner. Pour le moment pardon, nous sommes au salaire au clip té et ça vraiment mon boulot. Alors Blaise il fallait Azongi Azongi kin yango salaire que to salaire clip té mais ti lelo ezana ba benga nga so ba yoki nzembo mais nzembo pani bo salaire ngo clip té. Donc nzembo pour la rater. Oui. Na kola musango tellement ba demande na otala lelo pour solo. Donc nzembo wana eza tellement une belle chanson. Très belle chanson. Vraiment Blaise Boula kitoko batwa zeba mona clip nango. Voilà. Batwa zeba mona clip nango mais tout le monde a déjà clip à Redi Amissi. Si wana étonnante. Donc artiste c'est moko un peu rare na ba featuring mais yo zwa qui est. C'était par quelle stratégie? Quel effort que vous avez eu à utiliser en fait? Redi on a bien à discuter. D'abord dans les ambassadeurs à Yemba. OK. Ezaka wanate dans les ambassadeurs dans Nzembo ya mère supérieure. Tant on a mère aye na studio. Ngapi na zunga na studio pour na bongi mixage to salaki na sepelaki na lo monter na yaki po Serge a bongi sa mix wana. Redi petanga yoki abino oh mon mère obi Nzembo ngafuna chava. Obi obi en danger. OK. Ngabi bon OK. Kota Redi pe à Côte d'Ivoire na ye. Tellement AEBP valeur nangai parce que Redi Ayemba na n'importe qui te. Tout à fait. Ayembi après na yaki ko proposer siko to sala plan Nzembo moko boye ya biso mibale. Na benga ki pe même vraiment à déranger qui te. Ayaki to yembi Nzembo za ja na nini batu ba sepela na Nzembo na trop. Ouais. Et comme il est dans ba vieux belé hein. OK. Ouais. OK. Et déjà tisiko depuis bo sala Nzembo ba concert na bango continuité to monate. Il y a Blaise Boula, des Redi Amissi, le pourquoi. Il y a Ozo Benga Bangote. Bon, en tout cas, na tellement Redi Azara Mingi Pekin, oui. Mingi Kin. Bon, na zaki na boule que na Otaï Kin, pour na Otaï Kin, ça fait 2-3 mois na Kin. Il fallait na bêta, Didas Pembe, Salam Nabi Gozana Kacha Paris. Wana Batunayo. Wana Pina Batunangai, c'est des amis. Donc, il fallait mettre un concert. Donc, il fallait mettre ça. Mais ils allaient juste. Alinga qui n'a bêta, mais il trop juste. On a été tout poussé à yango. Publicité un mois brisque et simbate. Ouais. Le monde il a tout poussé yango. Nasi na ozanakin bientôt.
publicité ko banda na obeta na ba salwana kina ba pullman na obeta wana. Mais bon pour na kobeta net ba concert awa na invité ba Ready to nini Blaise Boula et koya nango mais je crois les trois na ozala na salle na yotande moi ya kobeta parce que na sepelana trop. Voilà, mais tout le monde kaka ce sont toujours des mêmes figures en fait, des Ready Amissi, des Blaise Boula, mais à quand est-ce featuring avec par exemple Stino Mobi ou alors par exemple Mutunayo, il y a Dallas, Achuami et Voloko. Ah. Et ça, en fait, t'as la degré Mungongo et Voloko. Dans une. Bon. Toute une chanson entière. Là, il y a biso. Là, il y a une chanson, par exemple, Yona Vebenz, Mozi Boziana. Toute une chanson entre vous et Nani Levier, pardon, le père de Maître Gims, Juna. Janana, tout le monde a un concert. Qu'est-ce que tu as en fait? Donc, ndenge zawana, ngam na ipsaki papa na Maître Gims, ve Juna Janana, vienanga. Na yebisaki photo bandela nzembo na yemoto yemba na ina Shockstar. Toko bandela ngo Chacha. Rappelez-moi son s'il te plaît. Le. Artiste. Pesa magambo, pesa ina Kabila, s'il vous plaît. Kasi lobi na mbo ya nanu ya. Si go pesa magambo vango, bimi sango bat ba yo. Ah bon. Photo vandi na photo profiter. Le Nasela kaya madasi nangai mokolo kozangai olatela ngame puta ala zairoise modela ba mama zairoise le on a vocal na sara nzembo wana. Donc nzembo wana toko bandela ngo bientôt tout ce soleil déjà na Vejuna. OK. To bandela pour te mora biso 3 ngai na jana na bozi. OK. Donc to yemba biso 3 nzembo to bandela ngo bientôt. On de boyo ka lugo lingi fitiri ngana nzembo to bandela ngo. Ouais to bandela nzembo wana ngai mutu na sengi Vejuna ngai bifoto bandela nzembo wana. To beta on suna formule ya kilelo. Bulingane on a kilelo donc to beta to beta on kilelo. Bon vielai on a vie dans so na keya za na kin. Bon un jour ceux qui na ils ont un projet pour battre pe basenga ka to sala lelo mo so na vielai parce ça fait un peu longtemps to travailler na ye to emile banzembo ba tostao to emba banzembo ba to emba na ye mo ba banzembo mais ça fait un peu longtemps. On va essayer de voir encore tout ça na eso lelo moko et puis dans un projet moko lisusu base ba yoka ngana veni boma. Ah non, en tout cas, on a bien donc on a baroyo kango. Donc nous sommes déjà proclamé. C'est tout cela déjà navié, tout ce tchai tchika. En Suisse. Azalia. En France. En France. Donc tout. Ouais. On a bien bango on a ba. Cordon installé. Cordon l'Italie. Ba vieux oyo. On a besoin. Ba vieux oyo zake. Ouais. Bah vie au ceux qui peuvent tant matane podium pour tout ça ni moi ba tourner tant matane podium aux hommes penaso via zo pomper mon ngapena zo moi simona watala vie aza danger ya on toyemba na ye za projet tout ce solo là qui ango makameze belé en tout cas là no bimsana no titre moko loko na tu lancer nzembo ya la première ministre madame Judith Suminwa na tu lancer qui en hier dans ça qui en hier déjà messieurs dames, je vous rappelle que l'artiste musicien des sous-assantou Namongo Abangelo, il vient de lancer pour nous donc les mélomanes de la bonne musique une très belle chanson déjà sur les marchés de disques au nom de Mama Judith Suminwa Tuluka. Elle c'est la première ministre de la République démocratique du Congo que cet artiste musicien a pensé donc à cette grande dame qui dirige le gouvernement de notre République. Je suis très fier de cette très belle chanson. Mais vraiment chanson en Batuba Yokango. Vraiment, c'est une très belle chanson parce que pour la première fois, une femme a été nommée comme première ministre, Madame Judith Suminwa. Yango Moni na yembi événement na ye ndenge bandaki investiture na ye ba histoire na ye et puis na lobeli ye asa musala malamu pour peuple congolais à vivre paix. Mais quelles sont des motivations en fait? D'abord, ils ont inspiration et les artistes. Inspiration et ils appellent
batumoko ya gouvernement bapesa nga boule ouais babi na ngai batuna c'est toujours bato cessé ba honorable babi na nga est-ce que koki ko sala eloko boy ngabi oui pourquoi pas ok ngabi mais studio ndenge zala kaka pas virement payé na sali plan plan esili maman pesa yo ki yango déjà oui na ucho lancer clip nango kaka lobby na YouTube bato batala bakota batala ngo. Donc vraiment c'est une très belle chanson. Donc on a chaîne na chaîne nangai so betika na code na chaîne nanga de sous-accent officiel. Na zali so betika tukaka premier ministre Judith Suminwa Tuluka okomona image nangai ko bima po page nango eza na image nanga na va na studio. Donc okoyoka nzembo na yembi yango à part na nguto pona nzembo po nzembo na eza wana biso to yeba keno ayembeli mama premier ministre mais na gabo bobi na rumba danger. Ouais. Même nzembo na babeta wana babare obeta na ba fête ya eza rumba na yemba kaka na yembi na nzembo ya Kabila non te wana eza faut que changer wana eza sans s'opposer oui donc wana pena boyoka rumba soka yoki yango ko sepela. OK, je crois le groupe Soto Batalibo Soto ya mayo toujours entre égalité. Il y a émission, on a des sous-accents tout. Il y a Monique avant de bander déjà ou pas encore? Non, on a déclaré déjà, mais premier athée, on a finalisé déclaration nanga, na sina tinda ki bango batinde nanga bon na confirmé. Donc ouais beaucoup talango. Na si yo moni avant to banda ba bengi ngai na mama meje makuiza et là on est à l'obi nanga ikeno nzembo wana donc na tindela nzembo neza kitoko trop long déjà bat ba osepela nango po za rumba mungongo nanga soko yoki soko ini yango c'est aux andoki. Voilà, faut bien ba prier Léo. Voilà, messieurs dames, merci encore une fois celui qu'on appelle Apoka Mafini Apoka, merci à vous, merci à Louis-Frid Sala et la grande sœur Odette Sala. Nous, on est ensemble. La tante, pardon, Odette Sala, merci à vous. Merci à Mehdi Swamounou et pourquoi pas au Fide Sala, donc Toza. Ensemble, nous pensons également à celui qu'on appelle Bienvenu, Vangasele, bienvenue. Merci à vous, merci encore une fois à Patterson, Mukumi Patterson. Merci à Mike Malako Longange. Je vous rappelle qu'il y a l'Istanbul, la transfert Yambongo, soit la transfert Fred, pardon, il y a Bilamba, agence Zamoko, Cargo, et pas il y a notre cher ami Vali Mbala Mokondi, Mbala na Istanbul, Yemtakangi. Ma solo. Merci encore une fois à Patrick Weston, millionnaire de l'Istanbul. Merci à vous, merci à Gis Mukumi, Ange Mukumi. On est ensemble. Servez mieux qu'au Playboy. Merci à vous. Kadi, Kadima, Kadiko, donc Kadi, Kadima, Kadiko, Kadi Viminde. Merci à vous. Merci à Gilva Manteka. Et pourquoi pas, to penser encore une fois na Pinchu Toya. Donc Pinchu Toya, merci à vous. Et gravé. Widi, donc merci. Boza tellement ébélé. Puis tout à tchèque, à Bagui, il faut que tchèque. Gravé Widi, Boza tellement ébélé, Bota Lapso, avec beaucoup d'attention. Messieurs, dames, retour à l'image, accordons à Alissa la retour à l'image pour prendre cette très belle chanson que l'artiste émissien de Souza Santou. Namongongo Yaban Gelou, qu'il a eu à dédier à Mama Judith, Swamounou. Première Tuluka. Et voici pour vous la chanson et on se retrouve juste après ça. Merci. Elle s'appelle Madame Judith Suminwa, épouse et mère. La toute première femme a été nommée au poste du Premier ministre en République démocratique du Congo. La décision du président de la République, M. Félix Tshilombo Tshisekedi, a été rendue publique dans la soirée du lundi 1er avril 2024. Bonne chance, maman Judith Suminwa. Banda Congo, Esala Congo,
Mbala ya mbotoso premier ministre ya mama. Mama, je déteste Soumbinois Tuluka. Mama nde azalaka na susi ya bana koleka. Mama zwienda Mama, je déteste Soumbinois Tuluka. Excellent retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. La chanson, messieurs, dames, elle est dédiée encore une fois à Patience Mukendi. Des longues jambes, Patience Mukendi. Merci à vous et merci encore une fois à Luki. Donc, passeport, Luki Passeport, Babi. Ce bon bossa m'a solo à convoitirage. Taza moko ya contacter Luki Passeport, Zoa Bango, Mema Bango, Komisa Bango, na Bruxelles. Ça y est, là-bas, passeport, on a Bruxelles, vous contacter Luki Passeport. Merci à vous. Merci encore une fois à Tony Tela, Balmen de Balmen. Tous ensemble, Tony Tela, Vanessa Mukele. Merci à vous. Et merci à Papi Mukele. Messieurs, dames, la chanson, encore une fois, to dédié à mon abatunion sur Obalinga Carbon Musique. Ghislain Sadi Congo. Merci à vous. La chanson, elle est dédiée à vous. Ghislain Sadi Congo. Merci à Francis Mundabi FM et pourquoi pas Eddie Bolondo. Alors, artiste, yo moko dédié nze monanani. En tout cas, on a dédié à tous les Congolais. Oui. Parce que Maman Judith est soumise à Tuluka Azali, Premier ministre et à République, il y a biso nyonso la République démocratique du Congo. Alors on a dédié Nzembo et pas y a ba Congolais nyonso pour moto nyonso a sepela qui na nomination na ye. Donc yango na kopé ngai pe na pesi Maman Judith félicitations. Nzamba pese makasi asala musala na ye pour Congo na biso Kimia Ekota, surtout Bitumba on a S. Donc vraiment ba basé nango pour na lobé yango na Nzembo wana Bitumba wana esila ba basé na yango parce que on est allé yango pene allé privilégié quoi. Donc yango na ko profiter na profiter peut-être moi libange ça bien et pas ya petit nangaye Gelor Ingila. Et puis mon colonel Jomak, Johnny Makulu, Serge Kiakou na Lyon. On a battu à Lyon. Serge Kiakou, restaurant Bissona Bisso et pas Sims. Et puis on a bossé Simon Décor. Et puis Tino Labo Panza Sango. Naye Moko Kolo Masolo Blaise Belemo Bobo. Donc c'était ça. Donc Nzembo wana ezali pour tous les Congolais. Bayoka Nzembo wana. Bah on sepela na yemba. Et le Moscou na sepela na Nzembo tango petit lié charge. Ouais. Bi charge petit lié. Ezanini biso tout demi Nzembo tango takibana. Webi ke mère soka bimi akeluka. Pour mère mtabot abatela bana. Si. Et mta obunda potolia, obunda po bana baza. Yango pe na yembi ouais. Amoni charge petit lo kindeli yangobi mama ye Nzale Sili. Mama ye Nzale Sili. Rassure que Nzalo ane aussi là vraiment des sous-a. Nzala ici la meilleure na opekaka. Maman hier a bilo tam souper bolé mais au moins mon amour tam ça déclaré pe na ton d'été. Donc oya kokoka oya ko sala ya ngonde to ko remercier mais to ko souhaiter to sentir que non yep na un plus yep a sali plus que le kabao balika yi pour souper balika ba ça na ba rien mais na mona ki déjà ça bandi ba investiture naie ba démarche azaki Goma voilà azo travailler donc tout souhaiter bonne chance nzamba batela et puis c'est ça voilà. Alors encore une fois na Lyon to penser na Fabrice Moulele ya failli Fabrice Moulele et Blaise Lomingo Fashion ou toi na Lyon a to penser na Amédée Mackenzie donc Poutine Amédée Mackenzie merci à Nesha Pindi plein de grâce Bob Mbole les nobles Bob Mbole on est ensemble Flavie Panda. Merci pour tout ça. Merci encore une fois à Diezola, London et encore une fois. Diezola. London, Pito. Petit Nanga Bogar. Voilà. Merci à Pito, Mavungu, Pito. Merci à Bombole encore une fois. Tout penser à Flavie Panda. Messieurs, dames, je vous rappelle qu'il y a cette émission. Tous a tourné depuis Saint-Denis, 70 boulevard Anatole na Studio Africa Plus CD 143. Wana Ezoami Ali Sala, car c'est lui qui est en train de coordonner ces grands magazines avec Paris. Je vous rappelle que si vous avez des événements ici à Paris, partout en Europe, vous n'hésitez pas à contacter Bisso Naba numéro Oyo Eza affiché. Alors, des Souza Santou Namongongo Yaba Gelou.
Parlez un peu de Cyprien. C'est quoi Cyprien? Page va poster Kobo. Il y a Cyprien. C'est quoi Cyprien? Et ça, titre moi ils ont bientôt. Pour essayer déjà, c'est un mixé. Donc, Nazo lancé son ango. Oui. Son Nazo lancé ango d'ici fin du mois. On a relancé son, ou soit début mois prochain. Le temps tout ça, la tournage. Il y a clip. Pour naïe bien on peut nga mon côté. Naïe mina chanteuse moko. A salipe vocal naïe, a salipe backer. Naïe mina Hiroshima Tiffany. Oui, Naïmina Tiffany Hiroshima, vraiment c'est une. C'est elle la chanteuse, c'est ça? Ouais, tu es Tiffany Hiroshima, tu es la PCP moi vocal, vraiment boyokaye, baro découvrir à Yembi Kitoko. Alors, nous mon Cyprien, ils ont inspiration, ils ont une histoire, biso tu es une histoire vraie. Ndeka ba Madilu ba Yemba ba ya Jean ba frère Edouard de Franco Yemba Mario ngape inspiration ya ina histoire moko boyenze mbango na monika bon inspiration payé komba ya Cyprien na chepe komba ya Cyprien batu bazela ba yoka ya Cyprien eza nzembo mo kitoko voilà et mami kitoko na nzembo wana ba fingi motute mais on a sorti dans mon camp sorti dans en tout cas fin du mois où tu lancer son. En tout cas fin du mois parce que nazo masterisé en gros déjà na tina déjà mastering so ba azung selinga yango kaka epa ya entier nango ya ça la ba boulot so ka azung selinga yango et puis nazo la photo Joël Mbetenge Samizanga na oze ba photo ya parce que tala ba ko mozela ya Cyprien yo sali ba photo ya Cyprien et na mona ngoti donc tindela nga ba photo to lancer déjà photo Joël Mbetenge toujours. Na monyo PC certain, il peut y avoir que sert à Yaga. Ah ben Yaga go. Yaga. Ngal ngana beta en Victoria. Voilà. Ah bon? Oui, ngal ngana beta en Victoria. Mais nani VD Noade vient absa Kenda. Oui. Alinga kana beta na Victoria mais esimbarati. Ouais. Mais nazala et puis Kester azaki pena pire vient nga tous on coopérer bien. Oui. Et écoute à le banana goûter que n'a beta histoire zo banga des sous à monter mouvement aux grand chanteur. Ah bon? Il y concert banana pe sanga yango na monter mouvement oui au fond na mikili pourquoi donc dernière fois to kutana na eloko aloba na nga yango na que non que non monter mouvement ba faut chanter ba monter mouvement. Bon on verra. On a empire banque il y a empire ba kubo bien on a comboni. Ni non. Mouvement sur monter. Tu empire bakuba nécessite la cala. Empire bakuba c'est que fanga na bulango soutien. Te babi faut monter mouvement. Ce que ocha na komboni. Mais mouvement ya sous na komba ya kombo mouvement te na ocha mouvement na ngade sous c'est tout. Ou bien comment monsieur koya nango ngana salaki empire fondation. C'est moi qui fais le fondateur tu as poto. Alors ceux qui na liloba na zong sa fondation empire fondation belon na mais empire on a payé yango soutien. Et c'est esa histoire hein. Et ça histoire faut les car quand Denis Bosanga na raté ba concert ya na poto parce que ba bossi oui mais oui c'est vrai mais yo zali vebring azali papi texte tout zali tout le monde a allé tout le monde a allé ya chante tout aux ali tout le monde a allé ozana bango na pire tu bazali mais moi ça m'étonne un peu ce qui organisateur à mon année mais ba mamo de pana mabaza etre bolo soki nako toza kutu na mawatro ya ko souhaiter ba condoléances na famille à misto a produit biso 2 ans passé to betaki pour na mémoire ya Calais Ogisha Kamba utakufa kufa même pas un mois donc yim ta betaki biso na mémoire à Pépé Calais du quoi 2 ans passé bon na linga pe organiser yango nga na organiser parce que moi aussi je fais de production mais total la kaka ataba ce qui année d'ici fin de l'année tout ça on va être année prochaine on a PV Wing pour donner même podium bon il y a zene me ba tout ye ne to za empire wana au monde to tikala ba tout lo ba bien mais ndé tout ça empire bakuba ba mission 4x4 danger e kwenda futuka donc yesiko alinga roya sika batutu baati poni et ndé na ana problème na batutu na joli bébé ah bon ana conflit na joli bébé danger ya ki baati ya conflit tout a conflit batutu mais bon wana za vienanga ngana linga bongo tellement problématique si on ngana linga donc azana
azana ya zane na Liège mais ça fait azana na Belgique na mboka nini na Anvers oui okay. Mais azana ya zo vivre na ye na mona ki dernièrement sa émission azana ye akanga basuki na ye kafeka to swala te to swala te to chala se yo avie na ngai nda vutu kama juna mo bela kete juna mo bafu. Non mais Juna ba sekele bo panza esango yem teba ba sekele bino ba empire. Non makamona fo butu nango Juna c'est un ami fille yem teba ba sekele ba makambutu ayembela ngo nze ayembela bino na nzembo te Juna c'est un ami dernièrement zala ki ana si ba mona ba vidéo neto yambana ki tellement tout ça mi ko to mona na raté Juna zanaye normalement ku to solo na projet moko mais ça viendra tellement ba projet zebele to solo la mo ma solo na ye soki tango koka nazana eloko moko boye na proposer ki to sana Juna c'est un ami bon d'ailleurs nga kuna ba misa tu empire ne to za na problème na mutute nga travailler na nga kaka ba balinga nga baze belé tamusu mutalinga nga tazaka ye moko voilà mutu tamusu na bité na mutu na bité tamusu mutu alinga nga mutu alinga nga te akozaka ye moko bon batu nyonso bakolingo te hein papi texte bozarabi te wana tokozala na biso wana vie nanga mage il est un peu compliqué. C'est mon vieux, ça je dis la vérité. S'il y a un problème avec ton... Non, viens à compliqué. Na benga pena vient à concert nanga que non, na betara na lieu saint. Na benga pena nga bino, vieux yo zali vie nanga, na lingo zala invité spécial. Oui. Parce que moni ba vieux wana ba bato il fallait ba soutenir. Tant biso to sa pe boulot ba ba sepela, bango faut ba sepela. Ouais. Na benga vieux via boya roya. Abi nanga zong selembo on a biya linga ke ça c'est aller retour. Oui. Via boyaka mais na lemba qui était na ko bengo su ya mibale na bi vie yaka abi data on a kozalate na yebi ke vie aboyaki na ye mais bon esaïe ngana benga ki pour na reconnaissance mais elo na sepela concert wana ya kité mais grand-père Bozi Boziana a outaki kin le même jour. OK. Alandanga tina lieu saint. Oui. Veni Boma. Alandanga tina lieu saint na invité écouter donc na ki surpris mon Veni Boma côté na salle grand-père Bayenjela mona na venanga Juna Janana et puis il y avait aussi Soleil Wanga Yaki il y avait aussi nani Misto nani Atakombe Kimingai chanteur nani comme Kiminga nani nani c'était qui encore T Mista Moboye Ayaki ekoya donc et comment il fait donc bango tout temps ba na terrain ngabi or soki président nga papi texte ayaki ingoza swe lengi batu ba mona ekala balinga ba mona ye non na benga ki alobi nanga oyitene na lobi abi nanga yi zongselanga mbongo nanga tike pour na zo ngana ke ça zongselanga mbongo tike aller retour donc ça veut dire que na boyi tu vois mais non ça là bien te na sepela na ngote après tant na ko benga ya mi balé na bina meke su ya mi balé na to beta concert na beta na ville 9 Saint-Georges dernièrement na bivier na ningo za invité nanga o te na oza te na epi na vete nga bi ve olinga nga te o te na linga ko nga bite ve olinga nga te parce que ezaki pepe kala zaki vivant ndé na benga ki ya linga oya pour Veni Boma so na bengi kutu na benga kete Veni Boma tellement alinga nga trop. Je comprends bien, vous préférez beaucoup plus Pepe Calé personnel que Papi Tex qui est vivant. Non, kolinga te c'est trop dur nga na linga ke pona benga ki ouais nga na linga ke on a benga ki quand tu fais mais yende alinga nga te vous assure sûr parce que somme na lobi omoni koboya e koboya na koboya ezalaka lelo mutako benga na vandi boyo petit na ngani DJ la ko sabenga vie yaka na ndule nanga tamsu na ko loba ke no na ko so na ko yate peut-être bien ali kama so na note date wana na ko zaboete beni mais so na obi ke zongi selanga etike ya aller retour ya biya ki sasa il accepte na ke baby aboyi ya ndinga mabe on comprendre alors et salanga bien te pour asa vie nanga koboya wana l'accepte na ke komeka su obenga ngate. Ah ouais, je comprends. Tu vois? Bon, c'est la vie hein. Donc yango moni pe bon
eza bongo na ebiteni na ko bakisa quoi na lobby na bimisi lo mo boya tam na loba na nga on a be mission mais tam sur leone na bakisi sou moi nini donc na bakisi sou nuance donc na ko benga souté pour vieux alingi na été ali ko poussa peme na ngate voilà merci donc DKM Prod depuis les États-Unis, merci à vous Pesambote na pasta donc Reza Matata. Nous annonçons messieurs dames rubrique Rolikiawa, rubrique sans crainte. La rubrique sans crainte avec son carnet s'il te plaît. Rubrique sans crainte messieurs dames, c'est une rubrique qui est créée donc fondée par nos fanatiques, vos fanatiques premièrement. Donc c'est une question des téléspectateurs. Ce sont des questions pardon des téléspectateurs parce qu'il y a 4 ou 5 questions qui est composées par vos mélomanes. Bonne musique. Donc à travers cette rubrique, nous bâtissons la rabie sur la question pour que tu commis ça et surtout pour na bango bazarana temps yakokutana na binoté. Le carnet j'ai pas reçu jusque là mais j'ai reçu au moins des questions. Merci Rolikiawa. Bon, Dessous à Santou. Oui. La première question, elle est celle-ci. Ce sont des questions des fanatiques, des faux fanatiques, des mélomanes de la bonne musique. Moi, je suis pour rien. J'en sais rien. Je dois poser cette question, pardon, soit ce genre de questions à qui les trois. Donc, des aponayo, n'en poser. Il y a pas de La première question, elle est celle-ci. Est-ce que Pepe Kalende alingaki alekisa Papitex? Non, c'est faux. Mais c'était Ezaki Nini. Non, c'était bon. Ezaki a ça accident, Papitex a ça accident, tout a gagné la voiture et ça arrive à tout le monde. Tout le batega non, ceux qui moutazuli kama, il faut zalara mutuboye. Non, c'était normal à ça accident. Non, Eza Pepe Kalete a ça accident na poto, biso ton option avec ça na Pepe Kalé. Ok. Et accident ça Ezaki a on a poto. Information au yozari na Pepe Kalé na Kinshasa. Si, on va te dire ça. Non mais c'est normal, la monaki angoisa ça arrive. Ça arrive, tout tient la voiture, il va pas là qui est, à qui moi choc, mais c'était normal. Et ça Pepe Kalete, c'est faux. Au retour, il y a mon Papitex à l'obène à Pepe Kaleni. Non mais il y a que zonga Pepe Kala Koufit. Il y a Zagina Poto, Pepe Kala Koufi. Après qu'il y a na écoute bisom te forcer qu'il y a. Oui. Pour na présent Papitex aligné sur Koyati. OK. Bisom to zoa pena téléphone ngai Germain Kanza Papillon Bia na Boeing 737 mutu ta futa kambongo na cabine wana ezaka Boeing. OK. To benga président to sololi na ifo zonga po to moni ke vedi lo azo koka makambo te yo foya to moni ke vedi lo il fallait bandi singa mene lokola vedi lo azo koka la chronique musicale cordon ça là to mona ki vedi lo azo koka pena makambo te to bengisi ve texte aye ndenge to mekaki ko continuer. Bon, à la fin, tu dois regretter pour le mouvement pénal pendant la présence. Ouais, c'était ça. Deuxième question, elle est celle-ci. Balobi des sous-assanto au coma warrior. Oh, depuis quand? Depuis que je suis venu sur le Belaka, Fali, faire rechecker que on a fait répéter la voix. Babi on a fait référer à l'équio. Monsieur Baloba que yoza danger au l'équipe ferré. Non. Non. Au moni ta on a bandi musique faire na bandi musique. Donc ngana Kumi Sakaye, c'est un grand chanteur. Très bien. Faire c'est un grand chanteur où mutawi ko niya ngwazate. Vous comprenez? Bien. Na minge tombaka na Fali parce que Fali aza petit nanga pena auto yebani omoni fere na ngu dans zo pena occasion to vana to solate mais et là on a sepela na fere o ku na lingela ka fere mingi tant to sel album ya cocktail vocal nanga mota ma pesa doko azanga funga na pa funga ezaki vocal préféré à fere. Ah bon? Il paraît que balobango faire vocal na ya ko yembaka yango wana po loka pe to école moko faire en école na biso
biso to kende ke tikuna to kiti. Donc c'est un grand chanteur, vraiment na sepela ganaye trop. Mais Fally azasko pire petit. Il y a deux choses. OK. Fally aza pire petit oyo sona ke bandal na mozebo bebuti na babengela bakubenga Fally. Na boulever Mozé paix à son âme. Paix à son âme. Donc bakubengela nga Fally aye. Tant na salaka nzembo ya chérie à leur tête, tu es mon amour. Vraiment chérie, tu es dans mon cœur et surtout que je t'aime. Ça fait longtemps. Nzembo wana to déchiffrer yango to répéter on a Fally. OK. Sona fouiller na ba cassette na ngenge se umeli wana na ipte sona yoka mais to déchiffrer na Fally. Donc Fally aza petit nanga oyo kito avant kota quartier la terre. Na loba na yé forcé petit au Simba na ipsa Mozé devant nga bomoni petit aux étoiles pour muko baleka na télé na tala lata Fally mta flash kambala moko ouais mutu to aye bien on a ipsi petit nga petit forcé et au Simba ouais ya on peut na sepela ki na mona ki na émission mo basaki na Frank Stemai alobi ke na nga na zo chance na yema na vie de Souza. OK. Tu vois, donc fallait ça y a un lobaka ndenge ya pire petit. Non non, ki warrior wanga goza warrior te. Nga goza fanatique mninga na chanter te. Mais na linga kaetro na ndenge ya toyebani ndenge lelo tozana yo boye. Soko moninga na nzela oleka ngate comme nga peso na monio na nzela na oleka te. Qui a réalisé des chaînes d'œuvre à Trébangode? Ferré et Fally. Na lobi donc chaîne d'œuvre banzembo openezara opena chaîne d'œuvre. C'est non yozan oreille en okenga. Bon, Ferré na ba chef d'œuvre, Fally pas na ba chef d'œuvre belé. OK. Pour banzembo ya bon, eza mutu to yebi banzembo Fally kanga masolo, Ferré pas na ba répertoire na ye vanda. Mais ngana sepela neti Ferré na sepela mingi na album na ye oyo ngana lingaka. Ezaka album asalaka ya okazonga maboko pamba. Okazonga maboko walala. Zelaka kamera yo mola yi makola kakamba yo kilo album na linga ya ngwana. Album na linga na kendeki Lyon, dernièrement na ina Lyon. Question les a suivi de Papa Wemba et Kester, des chaînes d'œuvre. Papa Wemba ba chanson belé oui kanga. Ba chef d'œuvre ezali banzembo lokwa ba mère supérieure. Ils ba chef d'œuvre tikala libela. Ba Kester kutu kolobate. Ba Fimiko. Afimiko. Mwana ya roi, oh mwana ya sa majesté. Oh Fimiko. On est ba chef d'œuvre tikala libela. Papa Wemba n'en parlons pas. Et Volokola et là n'en parlons pas. Ba fièvre mondo. Hein? Lelo mutu akolo banana landa nani petit amour journaliste alobana que no avion bi yo danger ko leke volonga non et volokola et là nga na oleke volongo mkono sa nzembo mugeleke mbeya na fièvre monde ils sont ni mbeya Mbeya ngara sili na lembi bana donc banze mona ba fièvre monde ngamona yo ngamona yo serina donc mukona usanze mumu isa six ko leka banze mona wasko na ipsi na ibsanga ngamona yo ibsanga bivie na lekio na sa vie na lekio si donc ba vie wana bilo ba ya sali ngana na sali ngote ouais donc wana ba vie nanga ba ça ba chef d'œuvre baza et belé quoi ouais bon moi ils a une question il y a ba téléspectateurs et puis il y a ba fanatique na bino il y a bon il y a fallu que tu na lobakité il azo continuer ka ba chef d'œuvre netini yo ebi ya fallu azo continuer neti yo ba nzembo na linga ka o ya Soka zonga ejo voilà bila yo kozo ya la bay là c'est le so na fête nyonso il y a succès mikolo il y a la peau le so na fête il y a la bay succès fort so na fête so na fête nyonso muta bin sabatu eza Fally. OK Ça c'est clair et ça bon et ça bon te azobinza yé mon côté jamais na fête baro betara sa deuxième volume te on a lobi ezaka fête mo baro betara mutu mon côté mais tu sens que le loyo so ba chepe na nzembo ya petit na Fally au moins pena que non danger voilà mais aussi pétant au deuxième volume ya Kofi aussi tant quand même oui na yoki maman si
Vraiment, c'est une belle. Surtout Nzembo, il a chanté, en tout cas, Nzembo, il a beaucoup de chance, c'est ça le succès. Hein. Voilà. Vraiment, c'est une chanson, puis on a yembi, hein. On a eu tout comme petit en côté, puis on a yembi qui toque, on a sepelé les makasi. Voilà. Ouais. Merci des sous-accents tout au si ça n'était sans que tout le bétata li solo ya Kabila. Alors, on a un problème ya mototé. Kabila. Yo wanakotangisa makila oya mwana no pele kina yo oya bapara pepa amina yo na entere yo ya papa ya eza kutu ya yote yo wanakolelisa kabato yo wanakotisi kongo na mawa yo wanotekisi mabele na yo na entere wayo ya bampaya okoganye na yo kuturie okotambola na nzela ndenge nini okobibanga kongola ndenge nini awa okativi na ye omikosi okanisi makambo esili awa okativi na ye kongo mobimba etelemi lisusu Musa Kabila tolela yo ndenge nini bana kongo balela yo ndenge nini makila na yo ekeimbeka lokola makila ya masia liwa na yo liwa ya motuya pona lopiko ya kongo Bo continuer ba kerwana. Hello. Toyokana. Yango wana. Babel kilo problème Nzembo. Pardon? Si. Babel kilo problème qui mi somboka. Non, te ngana ye poto na surtout côté groupe na biso. TV na ye. Okanisio kozwa. Ouais. Babel emela nazalaki na bango kuna. Non nalaki na bango nyoso kuna na Kisasa. To poto na bango na Kisasa na ye poto na mouvement na ngai mouvement na biso auto sala de toyaki poto ndengwana na kima imutute voilà to bosa ni ko présenter ba condoléances na Godé le Fombo ya lof tout justement vraiment Chora Mbemba il est pas si les gars pas ma totangi ba to en oui au monde au Luka Frank c'était moi il se peut toni ko beaucoup na ki na fâché à celle émission en tout cas mes condoléances na famille à Chora Mbemba parce que Chora Mbemba pas avec moto to sur la très bien ouais toi sur la très bien Godé le Fombo c'est mon petit oui na lingake trop parce que on a problème té vraiment to solo la kana na autre tine la na komela qui déjà ko to ba condoléances vraiment eza mawatro mais ezali destin ndenge Chora Mbemba chikibiso ndenge po vie diato na minute neto lo babuto kufela sous vie diato ya OK Jazz via kufi na Bruxelles paix à son âme mes condoléances na famille na ye et puis ouais donc Zabasangwa Matuza nango yango na Chora Mbemba na diato lukoki voilà donc tous la Cyprien dans les tout prochains jours bozela ya Cyprien ezoya fin du mois to lancer ba Cyprien zo ya Cyprien ça ngana lo ba mabe ya Cyprien titango ya Cyprien za ya Jean vous comprenez donc ya Cyprien ezoya eza mutu bi eza ka slogan eza komboka na tia OK ya komboti nazapi na ba misala Cyprien kutu donc misala Cyprien tout en ba bongo ya Cyprien ça histoire ya Cyprien ce que boyo ki on comprendre l'histoire en ya Cyprien andimi kolia bisanza moto atika ya Cyprien ba confia qui est ba pesa qui est confiance or que azamoloki OK ya Cyprien andimi ba projet nyonso bon na michele tinga tozalaki nango andimi kufa pona mosuni mobesu OK ya Cyprien na âge na ye akoki kozala même président Sénat lokola Papa Mbozo nzoka ya Cyprien âge ya puberté eza nano irattrape na kibopaka oui pas ya Cyprien aza mokolo manyoka longo mbazaiko senga lobi ya Cyprien mokolo taka yo lobi ya
ya Cyprien donc eza histoire moko na tiamuka na mélodie hein voilà nandinga mabete on n'a pas insulté bon non. Mais to yembika histoire ya Cyprien donc moto nyonso ya kosala moninga mabe moto nyonso ya ko ina moto ya koloba mabe ya moninga aza ya Cyprien voilà c'est ça mais ba Cyprien nyonso ba silikate ezaka kombo ya gogi bo silikate pourtant Franco ayembaki Mario vieux Mario ya sosoli sa silikate tango ayembaki frère Edouard ba Edouard ba silikate tango pe ba yembaki ya Jean ba silikate donc ezaka kombo mama weki misa kombo ka yango yo to sisi na biso de Souza Santu na bosalite na robwaka mama Michel Samba Anike mama oyo atonda na bolingo na kibo mama Michel Samba Anike mama atonda na kibo mama ouais donc et puis na kobwaka lisusu Raoul Wala yaza compagnon d'élite nanga OK tout ça la na tango nyonso et puis na kobwaka lisusu mama lelo na bwa ami ba mama et puis na kobwaka Malili hein na kobwaka Malili moka ebi na kobwaka Malili na bwaki Malili voilà merci à Joseph merci beaucoup en tout cas na profiter bina bwaka bana ngai Fabrice de Souza na équipe technique donc na Fabrice de Souza le grand chanteur Kalatepe Azoya visa na ebimi à vous propre oui moi na ngai liboso un grand chanteur Kalata Azoya pour visa na ebimi Azoya ye ayene na Simon Mutute na ndenge na ye et puis na bosanité tozana Alisala tozana Guilin tozana Guilin et puis tozana Roli Kawa tozana Papi Papi oui tozana équipe mon banapesi bango ba salam vraiment Fabrice de Souza Linda de Souza David de Souza yesko ba musique nzambe moi nanga ya Misatu ayemba ba chanson religieuse so kotobeti David de Souza oyoka ayemba danger bogar moko ya danger voilà et azaka ba genre na yo te ya lekio ah bon na bogar je peux comme OK yo pas bogar à danger papa bana misa tout déjà et puis oui bana misa tout déjà oui c'est bien ah déjà ba petit ba misa tout misa tout imaginez-vous donc déjà yo komi katikati na voilà ngana ka bango 6 tant yo koma sko na âge na komi na bango 12 yo tikeli ngo pa bana 12 hein ngalo kwa yo za ya na tikeli ngo pa bana donc nazana Andrea Gloria de Souza et puis nazana Yves de Souza le roi le grand judoka abimi champion à Kolosi na judo et puis na bébé na nga suka Sabine de Souza Santu voilà na pesibino ba salam papa alingi bino trop donc je vais bien voilà toute dernière question mais on peut s'arracher dans ba jeune tepoani de Fabrigaz Binafilé Héritier Watanabe de Patrick Beckham ba jeune Obaelelo de Ibrator chante pour notre pays ouais donc on peut ça bango chanter pourquoi pas nani kaka non Redi Amisi c'est bon bien mais ma gêne quand même au ça clin d'œil na ba gêne ndenge projet zali si tout va bien bon ngana bomba na ngate ke ono mutako sewete na zape na souci na ngai to na ba des soucis ils appellent soucis et mon avant na limpe na na héritier je crois si tout va bien to koyemba na donc héritier na projet moko il faut tout yembana yo pour un grand chanteur voilà na sepelaka trop d'abord sur moyebi héritier pe aza petit nanga linga trop tant na kuta na ne respect apesa nga donc en tout cas vraiment na boule pena na imane na héritier ba koyo ka troyer manzembo na héritier pour na yebi héritier ko pimela ngai mungongo na été voilà c'est ça voilà merci de Souza Santu ya Bangelou dotikelio plateau ngana des annoncé mais nabi empire bakuba bomba banzembo a succès et belé banzembo presque tout empire bakuba batay biango et puis bino pe boa orchestre mo ekota makasi na Afrique na zugu ma solo ya solo mambo Afrique tende bozara na bajuna momba photo 6e émission ngana des annoncé na otikelo place yo pona ka nzembo moko o empire etanga na des annoncé yo na tikelo place au Boaka. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final de votre émission.
si vous aimez tant, donc n'hésitez pas à remercier premièrement notre chère équipe technique, donc ils ont travaillé donc au four et au moulin, donc Ali Sala, les coordonnateurs de cette émission, merci à vous. Donc ce sont les héros d'Adombre, Bazana Bouloua si, mais pas mon anati, Baroli Kiawa, Balukusa, Bagilen, Gante Begilen, 12e Dan, Maman Hermine Toya, merci à vous. Koutana Lembaka, Ata Siliki, tu vas t'inquiéter combat 12e Dan au Mona, Maman Hermine Toya. Alembi, merci à Maman Clarisse. C'est la fin de cette émission. Tout est très prochainement pour un nouveau numéro de Sous-Assan Tour. Topé sur place, Tozelo, Tangouya Cyprien et Kobima. Merci à vous pour votre disponibilité. Moi, excellent, Cyprien. Nandi makite kekoka kiko zala yo ya Cyprien. Ah, nasuaki olokola ya nangai ya Cyprien. Ah, nakanisaki na se confie pa ya malamu nzoka bolo ya Cyprien ondi mi famille kamwana ya mabe o Cyprien ondi mi koli ya bisanza na ngai. Le reste à suivre. Balinga kabwete mwana mama Johnny ya mama Merci beaucoup. Noemba mingite, noemba les trois. Botika na posa. Basangi sakami balite na bolingo. Noemba mingite, boya les trois na grenier.